Saratola TV. Tala ba capture na tendelio. Comment ba fanya mutu ba koza na mutema mabeti na niveau oyo. Kotinda ba message na ba inbox ya ba Instagram. Ya chine duna Walter koyebisa bango ba suspendre nga ba bengana nga na Nollywood. Nga na za soba na mutu nga na invité toza ba soba toza eloko te. Saratola TV. C'est pour vous dire quoi? Ça choque. Maintenant, eza li sous-souté que non. Toye pona kofinga Gomez na chaîne na ye. Maintenant, et komi kokota et pas ya ba acteur na ba actrice ya Nollywood. Imaginez bozo pesa ya Congo. Et puis à chaque fois, même si eza ba faux compte obino bokoki kolobake, ezali ba faux compte. Mais ouais. Ba komi kofinga maman Olive si la pexaka te. Saratola TV. Lokola n'est passé à Zaraki na Nigeria benganga na boya ko répondre. Rendez-vous ti musika. Saratola TV. Tala ba capture na tendelio. Comment ba fanya mutu ba koza na mutema mabeti na niveau oyo. Kotinda ba message na ba inbox ya ba Instagram. Ya chine duna Walter koyebisa bango ba suspendre nga ba bengana nga na Nollywood. Nga na za soba na mutu nga na invité toza ba soba toza eloko te. Saratola TV. Pona nini boye? Na sana rien na convier pa na ye. Na futa habillé na sala ba voyage na moko na sela te ba kumba nga lokola coller pa maman Olive. Saratola TV. Oh, basta basate na Congo. Kaya ba convier na nini? Ba convier na nini? Na rêve ko sa lokwa eni edote, na rêve ko sa lokolo moto la tena ke no rêve ko sa lokwa e la kuwa asan nani. Saratola TV. Ya ko sala na nga guerre, ya ko bota ngati. Après par la fête il y a 50 ans. A kokisi demi-siècle, ko sala na nga guerre te. Non, Gomez, pas jusque là. Non, non, pas jusque là, Gomez, pas jusque là. Pas jusque là, Finga rappelé mon t'a préparé fête à 50 ans. Non, elle n'est pas. Saratola TV. La chaîne qui assume, Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, mesdames et messieurs, Bino Baye Bokolande émission au Nangambu ya Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Moi, c'est Adi Ngalapa. Cette émission, ça s'appelle Les codes de bonne conduite. Zali devoir Nabiso. Yako memela bino makambolinga kamingi o ezalaka droit na bino parce que biso to yaka kofana na kitio poto ebiete bino bozali na attaque nanga. Mesdames et messieurs, vous avez compris que émission o ezali émission ya tension, ezali émission ya pasi, émission ya mutema pasi, émission oyo il faut eluka kozong sa makambo ebele na nzela. Ici j'appelle la conscience de tous les artistes comédien. En tout cas, vous devez prendre place. Bozo pena kiti bo fanda liboso po bozo part na kati ya émission oyo. Moi ça me fait trop mal, ça me choque. Bandiko balandi makambo eza na émission oyo. Biso toko choqué batute. Mais makambo ekolobama awa na kati ya émission. Na nzela ya ba audio oboko yoka awa. Na nzela ya ba capture obino boko mona awa eko choqué beaucoup de personnes. Et moi je me pose des questions. En faisant ça, au retour, vous allez gagner quoi? Bozo koboma secteur o ezali noble bandeko balandi ya émission oyo. Je suis allé sur ma caméra. Ngai nazali na mama Saratola comme d'habitude, vous savez, na yende to luka ko sala ba analyse na biso na makambo biso to lingaka mingi, mais j'ai des larmes aux yeux. Nazan même pas na courage à représenter émission oyo, mais na ko luka ka to sala. Poto luka moyen to bongisa makambu oyo ezali ya malamu te les abakouk bozwana kiti bofanda. En tout cas, on doit parler affaire oyo bokoli misanga bandeko nanga. Je reçois beaucoup de appels pour me dire ozakana problème ni na mama sila.
je réponds à tout ce monde-là. Oh Babenga Kanga, Maman Sila, c'est une mère pour moi. C'est une vedette Yambo Kananga. Bazali ba maman bazo tombola drapeau Yambo Kananga. Je peux jamais avoir problème mon buena Maman Sila. C'est ma maman. Je le respecte, estime et belé, considération et belé. Et pas ya maman oh que je suis en train de citer son nom. Je n'utilise jamais son nom abusivement. Mais bino baebozo ko soutenir maman Sila. Bokomi ko détruire image naie, personnalité naie, bokomi ko sala ke même bande ko naie ya théâtre bayi naie. À travers makambu o bino bozo ko sala. Bien que vous êtes non identifié. Bien que vous êtes non identifié, place bino boza. Boyebi très bien que bakoko identifié binoté. Mais vous devez faire très attention. Il y a le bon Dieu qui est là-haut à Azokomona bino. Pourquoi vous cherchez à détruire? Pourquoi vous cherchez à détruire image ya maman oyo na carrière na ye? Vous pensez que ce que vous faites, vous faire avancer, c'est toujours votre nom. C'est toujours bino. Pourquoi toujours les alaka kabino? Bandeko. Makameza minene des choses graves. On a non lobate. Oh maman Sarah a kolobate que nous allons justement commenter. Mais Eko Bimana Mounokwa Gomez, ça fait trop mal. Ça m'a choqué. Tout ça, la promotion, il y a des artistes, des comédiens et comédiennes par rapport à Misala Nabango. Ndengenga na sala ka promotion, il y a ndengenga na zo sala promotion, il y a film oh mon âme n'est pas parti. Totika, tout un chacun a sala musala na coin na ye. Gomez a salinine pour mériter tout ça. C'est parce qu'il y a la présence, il y a Ursule Pechanga. Parce qu'il y a la présence, il y a Ursule Pechanga. Tout excité, batu na koluka, kosala kaba commentaire ya mabete bande konanga. Ça ne fera jamais avancer le monde ya bande konabiso. Oh, baza bande konabiso. Si réellement bolinga ka maman nanga sila. Bokoki ko bana kosala makambo bozo sala te. Bokomi tina niveau ya kokomela ba manager na tina Instagram s'il vous plaît. Instagram s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça fait trop mal. Mesdames et messieurs, boyende to banda émission oyo Mama Sarah Azalina ngai awa. En tout cas, les Congolais nyonso. Bozo apena kiti to fanda nanu, les Congolais. Le fan ya batu nyonso to fanda nanu. To lutter na contre makambo oyo, to lutter contre groupe ya batu oyo. Makambo pe na ebi ese komela moko na biso Sarah. Si je m'abuse pas et komela Sarah. Nga. Et combien la paix de la Sarah? Baza komela tata pona maman ma. Lors ya majabu oui, oui. Ba komela ye ba salela ba. Donc ba komana ndenge nyonso. Donc système oyo ezalaka. Yango même personne wana peka. Système oyo ezalaka bande konanga. Système oyo ezalaka. Mes frères et sœurs, système oyo ezalaka. Yango bino bomonaka des fois tu commences un projet avec des personnes responsables et conscientes. Après un temps projet on a eke musikate et suki nanzela. C'est parce que bango bazo ko recevoir ba comment dirais-je ba notification moko boye ya mabe par rapport ya conduite na yo. Et pas bateau ba ka sincère de personnes sérieuses, ba businessman en tout cas ba ko considérer yote au kozala na considération penate. Moi ça me choque, ça me fait trop mal. Mais tozaka na rythme, ya mon âme n'est pas partie. Mon âme n'est pas partie, nous serons là. Nous allons continuer à faire la promotion. Il y a bande konabiso, bazo ko sala théâtre na bango, ba président Gesho, ba président Bobo, ba maman Ursule Pechanga, ba maman Dinana, bande konabiso nyonso bazo sala théâtre ya mbo konabiso. Nous sommes là derrière vous pour vous accompagner, pour vous soutenir et vous aussi, vous devez fustiger ba comportement mabe. Ya bae oyo ba soutenir kabino bande ko balandi ya émission oyo maman Bijou Ketani. Maman, merci beaucoup pour nos passages conseils nabino, le meilleur fan, le meilleur abonné na pesi bino mbote bisika donc ezwami bino. En tout cas bozwa kiti bo fanda wana biso tozo luka moyeto banda boulot, tozo luka moyeto banda boulot bino
Bozwa temps ya kolanda émission oh le président bébé maman Nathalie Nana Moussibou Nzambe azala na bino tata po FAP Kato Jenny Beta industriel 1000 fois. Merci à maman Bijoun Ketani, mis le respect. Maman Baba 90% au bon na papa Jean-Pascal Leka. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzing, a mis le respect à vous. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Un grand merci aussi à Yvette Mbangou. Un grand merci à maman Mapassa, maman bébé Mapassa depuis Montréal. Wana Nzambe Azala Nabino. Emily Setimainga, moi c'est Nzambe depuis Montréal, na Canada. To banda émission oyo awa mais bocha makaya bocha bakoka parce que tension et cause la tellement élevé et bandeko tous voient quelque chose hein tous voient quelque chose en tout cas ça sera quelque chose de bien je suis ceux qui tout le balangage moko tous voient non maman Sarato là une façon ya repese mbote là to là mbote ngala patadi mbote na bandeko nyonso ba olanda biso de partout ba meilleur fan du monde na pesi bino mbote na abonnés c'est grâce à vous toujours nous avons attendre 20 000 abonnés donc vous s'abonner vous partager vous liker et ça la bien donc nalinga bino mingi bino nyonso très bien lelo lati à la congolaise hein, femme africaine na tuni lelo lati à la congolaise femme africaine na lobi mabe et pexami moi c'est moi na ilambabo. T'as dit que insensé bazar à la recherche à t'as dit. Babi yo faut pas bimisa casse. Oh babi bon bimisé là. En ligo là. Sarah. T'as dit. Est-ce que tu as la macamezo de la communauté? Je n'ai même pas la force de trop parler. Au moins il annonce au bandaki. Au moins makambo ba osala. Gomez lelo na peshanga. Bo sepela nango te. Basala ngango. Et puis quand système ba osala, on dirait ça ka même fan. Mais ngana lobaka les abakouk et les chinois, c'est la papa moko maman moko eloko moko. Allez-y maman. Si bazwa campagne wana ya déstabilisation bakenda komela maman Mariam na Instagram. Maman Mariam peso ba komeli ekuna. Awe bisa bango ka soki Sarah za mutu mabe. Biso loka to sambelaka nzamba osunga ya obongola mutema nzamba yaka pona bato loka basara. Heureusement que cette maman a la conscience. Abinzamba yaka pona biso te bato malamu nzamba yaka pona bato mabelo ngola basara nde bozolo bawana nzamba za na besoin amnae. Yango wana faza la pebe na biso. Très bien. Et pas tata poku tutika. Tata po Sarah wana vandaka na bato te akofinga yo. Basala oyebi campagne. Et puis campagne ba sala nga monter ba sala ba demain ba sala ba era ba sala ba tutu tata pa kota live moko batu ba bandi ko komela tata po tala batu ba kota na live tata po ba chiwawa batu ka ba era ba sara ba demain ba batu ba finga ka batu fo bolongola ba ona majabu ya bi ngala sala contrat na ba personne na bangote to sala contrat na bilongi na bangote to sala pe contrat na ba comportement na bangote donc to kuta bango na ba chaîne na bango biso sala contrat publicitaire donc contrat biso na bango logo ezo sangsa biso ezaka musala donc vie na bango ça nous concerne pas to kuta bango na YouTube basala bino bofinga bango pe basala ni bafinga bino donc basala campagne oyo et Dieu merci le batika na soni vous comprenez et ça même procédure ba luka basalela Irsil nande kona biso Gomez sila esopo walai batu ba gera ba fan so Kofi Olomide atelemaka pona oloba na ba Kofi Phil na yeke botika Didi Stone et puis mutul moko lisute do finga mona wana tilelo so Kofi grand star kuta telemaka oloba ke botika finga Didi Stone c'est mon sang. Et l'ingénieur a kata derrière buzo ba wana te. Alors c'est pela tende bo finga mwana ye. Siko si la yo étant que maman ba abakouk. Message de Penny no komike botika ko finga bandeko na ngami bale bazo sala fierté ya Congo libanda. Et surtout li passe à maman Azali na Gomez. Oyo komuneza laka. Hein? Li passe à maman Silat. Oyebi ne ba fingo. Maman Ursule Pechanga.
Non, mais ce sont des amis. Ba finga na bango ezandenge na bango nenga chemise do na zalaka na chemise moko libandi na zane l'autre côté. C'est sa copine, c'est son ami. Et ça la soni et sopaka et puis eza défaite. Soyi ba bonné ba komo lukela star musala et komi mabe. Musala baluka ngo bongo te musala nde yaka koluka mutu neti nganga luka contrat te. Nga contrat yaka pe na benga na contrat na benga na kapena na biso velechu na lingi na nga suste nga mona boya ba contrat na ba contrat belo mona muto esanga e pa nani okuta senga nga otana ese mama nga ka mbongo na soko boyi kende kuna velechu kende ko sa kuna place basenga bino ba moins cher o eza chaîne na nga saratola tala bango kuna na ba bonne belé puis na notoriété na tala maka na za na considération. Donc, tant que l'on connaît les cas, c'est que tu vas considérer produit na yo. Ça c'est un gros budget. Nga sponsor soko et puis d'ailleurs tu vas pas traiter avec moi. Au traiter na papa René Kanzuku, yende au traiter na manager na ngamta gérant chaîne yo. Au traiter na ba publicité au tine logo ta refaire, yo mo moni prix au pakati. So pour moni yo kokina été we ko négocier pas nanga, c'est bon on signe contrat au démarrer travail. Donc, ce qui est commis à niveau aussi là. Maman, s'il vous plaît, fais quelque chose. Parce que Batouana bazo salir on de combo na yo. En tout cas, et le pessinga passe si la bnaza ki nanzala ya mboko comme non. Nigeria? Nigeria. Et alors kwa ngana kende school na ezalo kwa nga Sara. Na kesi koyo Abidjan. Na oluka côté ba makoso bazalaga ba apuchu na na opeso connexion ana. Faut zakana mutu mo boye bosola na ira zala côté kuna. Approcher yo. Sko elieye. Au combien de trophées? Ozali moi si atalo. Sarah, tolo ba makambo ezali. Te tolo ba makambo elieye. Moi si atalo ndeni. Moi si atalo oui, c'est ça trophée na nga yango mais elieye. Elieye, ça sens. Très bien, mesdames et messieurs, c'est une émission choc. Et puis, avant de balancer ba audio, t'as dit dans Senga, na Joshua tu l'as besoin on capture à liboso. Oui, capture non. Bo tu l'as besoin capture. Bande capture est en anglais. The capture is English. Mais j'aurais demandé à ce qu'on cache ces numéros-là. Non caching. Non. Non, les numéros, non. Les numéros, c'est l'identité de la personne. Yonanga déjà to yebi ce que zali numéro anan. S'il vous plaît. Je souhaite vous cacher numéro. Non, s'il vous plaît, botika numéro anaté. Je souhaite s'il vous plaît. Non, Sarah, on ne donne pas le numéro d'une personne comme ça, s'il vous plaît. Wanato kende à côté à plaque, s'il vous plaît. Ba cacher numéro, mais botiele biso capture. Vous savez que biso anglais toza na moi kokoso. Tenga na kokoso te na kotanga. Sarah. Tika Sarah, toza na besoin mutu donc allo baka anglais. Bonga alobani. Me I speak you white. Sarah. Des choses sérieuses comme ça yo o. Ngana alobaka anglais. Yo ko bimisa eloko ya malonga te na monoko. En tout cas ça choque. Et puis bozo kende trop loin. Vous les fans. Tala ndenge bozo salir kombo ya mama na bino. Vous les femmes, vous les femmes, vous prenez les numéros, vous tenez un numéro. Ah non, c'est pas sérieux ça. Hello, Chinedu, much respect to you. If possible, can you remove Gomez from Nollywood and invite and Sila Bissau? Why? Because she is the best actress in Congo. Not Irsil. Peshanga, that one is very stupid. You understand? Yes. I repeat. Repeat again, yeah. Hello, Chinedu. My rest. Hello, Chinedu. Mbote Chinedu.
Much respect to you. Avec tout le respect que je vous dois, If possible, est-ce que c'est possible can you remove Gomez from Nollywood? de révoquer Gomez dans Hollywood bolongola ye? You understand? Yes, yes. You is very good I interpreted. is intellectual. Yeah. It's intellectual. Come on. Yes. Yeah. Me, I speak English. You, I speak French. French, yeah. Inutile is appelling his ear. Inutile is appelling his ear. Si. No, mais pour la meilleure compréhension, tu as besoin d'attendre en anglais. Pour attendre en français, biso to lobi en anglais. Ye aloba en français. Parce que capture pe angwana bena bati angwana. Yeah. Yes. Hello, Chinedu. Mbote Chinedu. Much respect to you. Avec tout le respect que je vous dois. If possible, can you est-ce que c'est possible que yo remove Gomez from Nollywood and visit? Est-ce que moi ezali ozwa Gomez obengana ye na Nollywood wana bisika boni? Ozoyebate. Est-ce que moi ezali obengana Gomez na kati ya Nollywood? Mais et bon lobini. Inversed. Na lobi, est-ce que c'est possible ya ko bengana Gomez non na possible. Non possible. Alobi moi ezali obengana nde Gomez yes. na Nollywood. And invite Sila Bissalo. Et puis vous invitez maman Sila. Parce que she is the best actress. Azali meilleure actrice ya Congo. In Congo. C'est bon. No pesel. C'est bon. You deboarding. C'est bon. Je salue le frère Gédéon. Frère Gédéon, I saling. Je vous salue. Is English. Good afternoon. Good afternoon, yeah. Mais t'as dit comme il n'a pas excès des ailes, hein? Non, mais l'anglais. Makambo on a lobité yolo. T'es anglais le colis, c'est ça. Allons-y, maman. Allons-y. Je vais me limiter qu'à place aux Okosuka. If possible. Possibilité ezali. Can you remove obengana nde ya kobengana Gomez from Nollywood? Obengana ye Gomez wana na Nollywood. And invite. Invité Sila Bissalo. Mama Sila. Parce que she is the best actress in Congo. Azali meilleure actrice ya République démocratique du Congo. Not Irsil Peshanga. Irsil Peshanga te. That one. Parce que is a very stupid girl. Wana nde na olobate na lingala. Na olobate. Nzambi wana. Osa musala interprétation. Toi on bien to tiki kasi. Phrase suka wana ya. Yango. Parce que she is the best actress in Congo. Azali meilleure actrice ya République démocratique du Congo. Not Irsil Peshanga. Irsil Peshanga ndete. That one. Pona yango. Euti musika mama. Sans effet beaucoup kate le kate frère je dis à côté. C'est à côté. That one. Parce que is a very stupid girl. Parce que Irsil Peshanga Azali stupide, une femme stupide. Vous savez ce que ça veut dire? Une femme stupide. Vous savez ce que ça veut dire? Sila is the best from ya Congo. Sila is the best from all of them and this is her contact. Pona kozwa obe mama Sila tala numéro na ye yango yo. Sila azali meilleur na Congo. Na Congo alors pona ko contacter numéro na ye yango yo. Tala place bazo ke ne ko exposer. Yo ka insister invite and suspense Gomez very silly girl. Silly girl. Oh. Tu me regardes ça. Manias come here. Come here. Des choses sérieuses commencent. Ils ont capturé Moussou Yango. Pas Walter. Walter Siko. Donc ici, on dit bien que humour na biso tozotia. Wana bakenda nuna
Donc bakomela bango. Donc bazo komela nde. Na campagne na kati ya groupe bakanaki. Donc bazo komela les acteurs ya Nollywood moko surtout ba nyonso ba monaki bango na ba photo na mama Ursule Péché. Ngai nazali angolais. But I really appreciate Congolese and Nigerian film. Moi, j'apprécie beaucoup le film nigérien et le film congolais. Et puis le film congolais. And right now in democratic. Ngai na komeli yo siko na zela? Na démocratique te. OK. Na démocratie. Démocratie. Démocratique. Republic of Congo, there is no more famous actress than Sila Bissalu. Yepe alobika makambo wana balobi meilleur. So tell Gomez to stop. Ba stopper na nous Gomez. Donc bazwana Gomez. Ba stopper yena. Mais elongi na don mon anaté s'il vous plaît. I coming. Come. Son visage est mon anaté hein, s'il vous plaît. Non, I give you is micro. Non. On va faire quelque chose. Prenons d'abord. Sit down. S'il vous plaît. Sit down is one here. Give two here. Yeah. I interpreted for lecture is English. I explicated for French. No. I explicated. I parling is a lecture is English. I explicated for French. Yes. No, I interpreted for Lingala. Lingala, voilà. Yes. Give here is my phone. I give here. Yeah. Yeah. I give micro. Oh yeah, is micro. Yes. Mams, you sit down is here. Come. You know is here. You know is here is camera. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est cette partie. I lecture is one capture. One and one. No, one and one is two. Kasi moko e bon wana oloba nini moko eza nini. The Abakuk is shut up. Shut up. Il faut gobisa monoko shut up. Shut up baku. Le Arab is shut up. Beaucoup. Is shut up. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est une partie où vous allez prendre un peu de maille à malili. Tout ça lango pona esengote. Je vous signale au moment où biso to ça la émission awa, il y a des choses qui se passent peut-être au bozo koye bangote. Maman. Voilà, Zelana ça mon commentaire tout tika mwana atanga. C'est pour vous dire quoi? Ça choque. Maintenant, ezali sous-souté que non. Toye pona kofinga Gomez na chaîne na ye. Maintenant komi kokota et pas ya ba acteur na ba actrice ya Nollywood. Imaginez bozo pesa ya Congo. Et puis à chaque fois, même si eza ba faux compte obino bokoki kolobake, ezali ba faux compte. Mais ouais. Ba komi kofinga maman livre si la pekisa kate. Maintenant ce qu'on va traverser tikuna et puis elle bozo ko sala biloko na biloko. Et puis on se présenter ba congolais. Ouais, et puis bozo mentionner na kombo ya mutu. Maman, il est temps maman sauver image na yo. Il est temps sauver image na yo. Is shopping. He's shopping, is sauving is your image. Il est temps de sauver votre image. You is shopping. Merci. Maman, come on. Aidez-nous juste avec le capture qui sont là. Yes, come on. Hello, Walter. I'm Angolan, but I really appreciate Congolese and Nigerian films and right now in the Democratic Republic of Congo, there is no more famous actress than Sila Bissalu. So tell Gomez to stop spreading the word against African star Sila Bissalu because she deserves respect. It's French. Salut Walter, je suis angolaise, mais j'apprécie beaucoup les films congolaises et nigériennes. Et maintenant, en République démocratique du Congo, il n'y a aucune actrice célèbre que Sila Bissalu. S'il te plaît, dis à Gomez d'arrêter
de raconter des mauvaises choses sur la star africaine Sylla Bissalo parce qu'elle mérite le respect. Très Star bien. africaine. Non, s'il vous plaît. Come on. Jelly. Wana naki chinois. Jelly. Maman Zela, continue. Je signale quelque chose. Au moment où ils en anglais, ils allaient Walter Moutou a sali traduction na yango en anglais. Mais le message ils allaient en français. Moutou a commis en français, Walter a traduit en anglais. Non, français. I white is English. Non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Batindi message wana ezaki na français. Moutou a sali traduction en anglais, c'est Walter na sali capture a Tindeli Gomez. Donc c'est comme ça parce que hier azo comprendre anglais français te lingala te bazo ko traduire yango. Yes? Non, t'as dit. Yes? Non. Na ba capture wana ezolakisa ke muta komi eza place à traduction te. Eza conversation pena ya message a komi na anglais. T'as dit ba komakati na anglais ndo mona ba congolais. Mais je te dis hein. Tozana ba groupe ba na États-Unis. Moi na ba groupe so ba ngba détruire batu basangana. Obita ba team Niki ba bipolaire ba ngba détruire Fally. Obi ma baza ko na ba groupe. Partout. Na minoko nyonso. Batu nyonso lango yo yebi. Comment totinda tindango ba melwana. Donc c'est ça campagne au bazo kenena yango. On va yo yebi no anglais te même moi quoi komi texte na anglais che na groupe mututo on sort que ça copie coller. Coller. Pour ka gade ko ma place wana ezokoma. Merci. On doit 150 messages. Let's go. Mais anglais ngalo ba na ngo na salika po aussi. Na ututanga. Maman, otangi bien. Let's go. Hello, Shinedu. Much respect to you. If possible, can you remove Gomez from Nollywood and invite Sylla Bissalo because she is the best actress in Congo, not Ursula Peshanga? That one is very stupid girl. Sylla is the best from all of them and he's her contact. And he give the numbers. Invite and suspend Gomez, very silly girl. French. Salut Shinedu, beaucoup de respect pour vous. Si possible, pourrez-vous retirer Gomez de Nollywood et inviter Sylla Bissalo parce qu'elle est la meilleure actrice du Congo et pas Ursula Peshanga. Celle-ci est très stupide. Sylla est la meilleure de toutes et voici son numéro. Invite-la et suspend Gomez, elle est très très bête. Merci hein. Maman pesa ka biloko na biso. Thank you. You is beauty. You is beautiful. Beautiful. Intelligent. Yes. Bande konanga c'est pas ezali pona esengote. Soki boké na ba Instagram ya batwana, vous verrez ces messages ici. Bato batangi bakombo soki chiniku tout, l'essentiel ils ont compris. And Wangler. Et puis na Walter. Omoni campagne oyo et ça les makape même ate pas ya ba musicien. Pona ko lukaka ko nuire image ya moninga ou ya baninga. Boko bando kende ko komila parce que la mentalité ya bandeko wana ezali mentalité ya homme congolais te. Ezali ya bisoté. Tout un chacun azali na ndenge azuelaka makambo na ye na bandenge na ye. Mama Ursula Peshanga alobi yango. Mama Ursula alobaki na vidéo na ye asalaki o ezoleka na Top Media alobaki yango bi alobi ba capture nyonso ba message nyonso bozo kotinda ezokoma et pas Walter alors ezo sala bien te il faut arrêter avec ça. Ba ivoirien ba leka awa et pourtant ko finga te ba camerounais ko finga te ba nation nyonso de leka awa humiliation et yate mais biso to ye kaka humiliation komi total ezo sala bien te totika polémique totika biloko Mama Ursula Peshanga c'est une comédienne aussi comme vous même si atako boko respecter Gomez tendenge bozo kolobake moi nango auti wap donc ça succès té mais au moins respecter quand même Mama Ursula Peshanga o azawana intérêt na biso ekozala nini bande konanga allez beaucoup misuko kokende porte à porte moi c'est que je demanderai à maman Sylla moi j'en suis sûr que cette maman ne peut jamais kotinda batubo kinde kofinga
bokende kosala mabe, bokende koloba na kombo nanga, akoki jamais kotinda bato. Mais ces gens-là, balobaka na kombo na ye. Maman, c'est que moi je vous demande, votre fils, votre frère, ya kokanga bato minoko. Ba moyen ya kokanga bango minoko eze belé. Na kozwa exemple ya ndeko na biso Kofi, papa na biso Kofi. To kozwa pe exemple ya bandeko na biso lokola ba manike. To kozwa ba exemple ya bato ebele. Amoni ke kombo na ye e bazo tanga yango na ndenge mabe e komi ko nuire na musala nanga atelemi alobi, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Na lingite mutu moko atanga kombo nanga akenda ko komela kabat. C'est mieux. Même ba émission oyo eza multiplié peut-être lorsque vous allez parler et quoi peser batou. Parce que ezali musala na yo nde mutu ezali touché. Eza musala na yo bozo aider et puis bozo qui n'est plus loin de mettre même son numéro. Vous exposez son numéro dans la place publique. Le numéro qui est censé être privé. C'est la personne de maman si l'année moutoisa public. Mais vie privée, vie naïe moussou ezali privé, numéro naïe déjà privé. Et puis bah y baté que bah exposer numéro. Oui. Donc c'est pas quelque chose de bien. Mais en tout cas bandeko na ko tikabino moi 2 petites minutes. Tolanda audio oyo. Après ba makambo nyonso. Ba capture oyo. Après o nyonso eleki. Gomez c'est une personne o aza lokola bino o aza lokola nga azali na makila na mai. Oh donc Chinedu eza ba chukuma. Kasi OK donc komeli wa mukuse Chinedu. Mais Sarah na uta kyo yebisa yo. Chukuri. Bango bazo komela batu nyonso o bamonaki ba photo na bango na Ursule Pechanga. Yango ne bazo komela bango nyonso. Si la cop. Non, moi je n'ai même pas besoin. Il y a kokota na débat na bango na za trop terre à terre. Donc voilà, azali mutu era monike musala nae ses efforts eza bafoué négligé. Bazo lukape ko boma même musala nae réputation ne beba. Elle s'est défendue. Elle nous a envoyé l'audio pour nous lancer message et pas bande qu'on a il y a théâtre suivant ça prend aussi ce téléphone d'une façon mais ça va nous servir pour beaucoup de choses. Voilà, suivons d'abord l'audio oyo ensemble avec ingénieur Josué. Bonne conco mangat et quoi téléphone en bon. Coucou Saratola. Bonjour, bonsoir. Coucou. Coucou. T, bataille comme mon nom a T. Ah, ok. Retirez coucou. Je retire. Ok. Coucou Saratola. Bonjour, bonsoir. Ti, na utinde lo voice oyo, na ulenga, ponga normalement na koka makambo te. Ok, voice ali boso na tinda ki na lobaki que bazo finganga, ba bengi ngai. Baza ko sachane na ngai balobaki ke na okosa siko ba capture onga na tindeli yo Saratola ezate ka lokuta Walter to Chinedu baza na temps ya osala makambo baza na temps ya okota na base ya busoba ya salite ya solo ya bato maboke tala ba capture na tindeli yo komo bafanya mutu bakoza na mutema mabeti na niveau oyo kotinda ba message na ba inbox ya ba Instagram ya Chinedu na Walter koyebisa bango ba suspendre nga ba bengana nga na Nollywood nga na za soba na mutu nga na invité toza ba soba toza eloko te star na Congo azalaka moko eza sila bisalo eza sens te Congo na star ezalaka moko Pona nini bafanya mutu bakozala mutema mabeboe kaka yende mutazana ba fan club bafana sila bo nangana loba eloko moko na girango mais bo bambi sila penda par terre ouais bozo bambe pena par terre bozo réduire ye bino bozo kansa bozo tombola ye c'est incapable donc bozo bamba mama pour donc sans le savoir bande konanga chinatin ata respect ndamba ona banda opesa na omona légende na retirango ba famille de bota bazate ba dina show bazate pourquoi ba fan ya bato mususu ba osala makambo te kala ba fan nae
Et ça pour bazo soit mot d'ordre. Ko uta likolo et pas na ye. Si na ba groupe. Après aroya ko loba ke ba fan ba pexara ba ngote to ba gera ba ngote c'est faux. Ce qui ba fan na yo bazo réagir boye. Po yonde mutu olingi, po yonde mutu zo tinda bango. C'est faux. Comment va faire mutu ba koza mutema mabe? Monte ba olanda mutema mabe ya mama bango. Ya ko sala na nga guerre, ya ko bota ngati. Après par la fête il y a 50 ans. Ah, tu connais pas. C'est demi-siècle. Ko sala na nga guerre te. Monsieur Talo. Makambo te ka ba fan na ye. Eza po bazo zwa mot d'ordre. Ko uta likolo e pa na ye. Tika. Après aroya ko loba ke ba fan ba pexara ba ngote to ba gera ba ngote c'est faux. Ce qui ba fan na yo bazo réagir boye. Po yonde mutu olingi, po yonde mutu zo tinda bango. C'est faux. Comment ba fan ya mutu ba koza mutema mabe? Monte ba olanda mutema mabe ya mama bango. Ya ko sala na nga guerre, ya ko bota ngati. Après par la fête il y a 50 ans. A koksi demi-siècle. Ko sala na nga guerre te. Non, Gomez, pas jusque A koksi na là. ba mbua na ye ba ya kolobela ngate. Non, pas jusque là, Gomez, pas jusque là. A ko sala ngote. Abeta nga. Pas jusque la fin, il a rappelé mon temps préparé fête à 50 ans. Non, elle n'est pas permis. Elle n'est pas permis. Permis à rappeler l'anniversaire. Non, elle n'est pas permis, Sarah. Elle n'est pas permis. Permis à Nini. Elle a opinion, elle a choix. Oui, choix na mais elle n'est pas permis. Elle va se limiter. Parce que ça vraiment star ya solo. Bato ba ya kolobele ba ya ko komisa après ba koloba to yemi c'est la terre après ça rabi sur le côté c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tala niveau ki mutema mabe bango ba ko tinda ba longola nga na Nollywood po bango ba ko tsenga Nollywood ango. Ba yebi sikanga na uti na rêve oyo ezoko kisa malelo. Ba éviter ngai. Ba éviter ngai parce que ngai na koya ko répondre ba mbwa na yete. To ba nzoe na yete na sana tana bango te. Ngai na oya osimba ye. Ngai na oya répondre bango te. Papa Lombe vraiment a olimbisanga parce que na beaucoup d'éducation on a pesa biso beaucoup de respect on a te biso ko respecter mikolo vraiment na minute on a ochango à côté parce que on eza ko jouer na carrière nanga. Oui, exactement. On eza ko sakana na carrière nanga pona ni bato bakoza la chime méchant makasi boy. Pona ni bato bakoza la motema mabe makasi boy. Na sali ye nini? Ya ko sala guerre nanga. Ya ko sala guerre nanga. Ya ko tinda vraiment bato ba ko matina niveau oyo. Maman na mutakala kuna ya Afrique du Sud. Avant que tu n'as l'obéle, il faut non mutakala na ina le ngwana internet. Faut na zala na ngwana téléphone. Mais franchement, maman, tu es toujours derrière les scandales. Aux arana sima bas scandale na bas scandale. Et puis bilo mususu tango muto oye la ofo senga muto wana pe apesio ba preuve alikambo oyo ngipe oloba. Osa derrière bas scandale oh yo mo reposa mo sang tout est. Nzora mutakala no pesa na internet. Atanke mutakala na ngana le bima na internet te do ngana to na makambu ya solo la tabo ngisape misu na e. Na muno kone solo. Ba misu sona kutu ya masasa kutu na hata ne loko oloba na bango te pata no changer na banda kuna bango. Ndeti mususu wana s'occuper nani na mona télé réalité mo boya place à vendre ka donc nonsense. Atika ngai. Poye bake si la aza consciente ya makamba ngo ba osala. Ba mbwa na eba ko finga nga ba commencer la biso émission. On attend yo répondre bilokwana te même pas une seconde yo la. Ba tuno ba osala émission ti ba bilokwana. Mais ça lokola teta dinga pe na répondre na part nanga. Si la moni soko zo continuer ko tika batu na ba finga ka batu. Na répondre bango te. Devoir ezaka yo star na bango foko mano États-Unis so kepe États-Unis ozongi okatango kwa 3 fois net nga ozongi nde na yo répondre bango wana pe devoir na ebiete na reva pete soko tali na ba page na nga na suivre ba Nigeria na reva bango depuis bon mwana na sala et puis koke na maman livre te épargner ye futa pe habillé na ombongo na omoko futa billet zo visa kinde zonga 3 fois ndo oyeba ko pesa batu respect
po bambwana wana salté wana na ebité mukoni ba matarato avion ba matipe ba kei na ebité po vina bango lolenge nyekese siko bata bongo ngana kipoto na nganyonso na ki mwana Amérique na nganyonso na ki Amérique so alala na basé na lupanga famille no kene wa e be bana poto siko ba bana poto po ba numéro ebelele benga biso ba États-Unis ba bango ba bengaka mais bato to yebi na Kinshasa ba sala be mission bango ba sala be mission te ana on parler sur batu na yo ba sala be mission OK ba okutu ba komaka wana ba mona na te ba personne anonyme mais batu na ye wana mikala na ya salité wana ba sala be mission pona ye ko répondre bango devoir bokinda mama abino Amérique 3 fois na mbonga mama Olive te aluka mutoki na ye na poche na ye kende bedo akenda kiti ezaki mama te yo pe luka kende dramatique na classe pona ba nigérien et na Congo mutu na linga kezala exil ezo pino na linga ya za idole nanga sa susu master les susu ya grande sœur nanga c'est son opinion donc c'est un peu ça tiens-moi pour Sarah donc si je comprends bien jusque là cette fille est en train de payer les pots cassés parce que à s'associer na Ursule Pechanga yoka to yoka ba vérité opportunité o ya ko jouer fongwami na ko banda na ya exil soki ba mususu ba oya sima mena ko banda na ye eza ngambu to nini yango lokola ne passé azalaki na Nigeria benganga na boya ko répondre rende uti musika Sarah tika ka audio nendeka moko suki nanga ekuma bota suki ekuma bota libandi c'est bon to continue na boya nanga na boya na boya yango nde komi ngambo yango eza ko s'acharner nanga boye soni atinda même na président benga ngai ke asa wana na yamba yeso ependeni na boya parce que mutu ya liboso oyo akobima na akosala film na Hollywood c'est exil tadi makambo euti musika yango ngana bezo pena moni vérité audio wana ici là pour na comprendre yango bien parce que donc jusque là en tout cas c'est comme si il y a ba frère je donne babanine langui sous roche alobi peut clair alobi que année passée si la zala kuna benga kai ya boya ko yambaye atindi ti président Lombe abengaye po ebise ke yambande kona yo azakuna aboyaka na epe kaka po ayebaka ke mutali boso oye fa tourner na par rapport à planning na ya projet na ye eza Ursule après yasoka ya sima na ça n'a rien contre ye na ça n'a rien contre ye pengane to ko welele le côté pesa bima sala bakinduma na boulevard amona ke longi nanga te pesa kenda ikozala kuna mwasa madilu veve ya madilu amona ke longi nanga te papa partout bokata s'il vous plaît na technique na bokata place au ele kata pesa peto ça pena ba matière na et te Sarah Lexango bale rien contre ye ingénieur place au beau Lexango ça n'a rien contre ye pengane to ko welele le côté pesa bima sala bakinduma na boulevard amona ke longi nanga te pesa kenda ikozala kuna mwasa madilu veve ya madilu amona ke longi nanga te yaka nisende mutasana na biloko o yako s'acharner na bato biso pe to sape na ba matière na et biso pe to sape na ba matière na et atika nga sotenga atika nga place bakunda mutolu na nga yebi amote yako botangati yako botanga o ba peksa ba fante apekisa bango baba kuiti soki pe banani apekisa bango nalingi te nalingi nanga te naza mwana mama biso na mwana defe papa biso naleki ya bayaya na ye nalingi nanga te atika nga mpona nini boye naza na rien na convie pa na ye nga nafuta abille nasalaka bavoyage na nga moko nazela ate bakumba nga lokola kolie pa mama olive aza star aleki dina nafutaka babia bapoto osaka masala ke poto azongi Jesus soki aza fionto asala yango aza star Nigeria yebi ye akende kuna na Nigeria bayebi ye kotelema kokanga photo na Jackie Apia ce n'est pas ça que je fais zala na numéro na ebenga ye soki oza mpe na besoin osala production bosala yango c'est quoi ça
master na dans le passé ko lia bango cessé ko utiliser ka ba faux ba numéro ko benga ka ba mibali ya ba master na pour ba relation kufa ko pesa ka bango ba matière ya ba master na si a mosindi pour détruire bango cessé ya monde azo linga sala pa nanga ko kanga te atika ngai s'il vous plaît na lingi na ngate atika nga s'il vous plaît na sota mahamba Congo na sota na ngai ça te pona boy bango parce que nga na rêve na nga grand na sa mwana na kwa na Afrique du Sud na kenda Afrique du Sud depuis âge de 6 ans s'il vous plaît na sali primaire secondaire collège na Afrique du Sud bana classe na biso ba oyo kanga ne na oloba boy donc toyebani te bamoni nga na Congo na kimukolo nde na moni Congo place soki asaka naye place soki akimaka ndako akendaka boulevard nazalaka te pitié asa mama kobotanga se respecter Jesus ase respecter batufi ya banzoe na ye to batufi wana oyo akomeka koya kolekela nga émission nga na ochambo kwa che bakokangisa bango papa na nga kenda bakunda ye komi sérieux hein nga na kokangisa bango bakobeta bafimbu mpenza na masoko nga na osala ngo po bato bafandi ne baobanga ye babanga na bakima internet nakanga chaîne mpo na nani mpo yaza nani tofandi ni ya trop bana bele semba bakoka koloba te ambo mpona ni tala bozwi ya pokwa bozwi soki ya mama bayoki bakokaka koloba te donc seke bayebi na bango makambo nyonso mais bakoka nde koloba te babanga mafinga R45 heures balali yango fosala makelele bato basala mal à l'aise baninga na ye bazalaki kozwa azalaki mokala na bango komemela bango sakit batanga fat miracle azwa ntongo batanga exil peshanga black lan aza kolanda nsima succès ya moninga kodiembela baya mpe kotanga ye po afongolisi chaîne ya sb ye aza nani atikala koanvie koreveye te aza nani batya sonio voloko bazwa mpe ye tala azwi na poko alingi bato nyonso to batya ye ka kotya bato nyonso to mal à l'aise bastar baza te na Congo ye bakoanvie na nini na rêve kozala lokwa eni edo te na rêve kozala lokolo moto la te na kendo rêve kozala lokwa ye la courage asa nani na dépendant na mutu te na mona Afrique du Sud soda tongo asa mukala mutu te atika ngai nalingi na nga te na problème na ye te mais nalingi vraiment te mutema mabe eleki mutema mabe eleki dose nalingi te tala niveau balongola nga na Hollywood yaza meilleur na nini tosali nini bakomi yango wapi soki bafani ne bamonake meilleur bake nomone meilleur nga azosala compétition na ye te nga za mwa moke na bandi carrière seka malembe na okola babanda na 1 kokomi na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 nga azobima bamonake nosala compétition na ye te nasala filme na bade filme na nga liboso dans le calme nyonso nazoba acharnement oyo nyonso tu te naluka me mbao nalobela ye mais mpo bamoni nga kaka pembeni ya peshanga ekomi problème mpo babengai nga ne passe na boyaki yango wana tema moni nga pembeni ya peshanga tinde banzoi na ye basatake na nga makaka diaka mpe nanu banzoi na ye nanu baza baignorant to nini yango donc nde natelemika pembeni ya bango tu bazwi bavertige fo voir nde naofingama na TikTok nakotya susu poste à l'est na ba-inbox na nga na page na nga Facebook partout na YouTube na nga kotu na parlons pas eza nini c'est chaud hein esuki wana c'est chaud voilà baaudio leki ebele tadi baaudio eza tellement ebele toza na plus de 15 audio oyo ezali débit ya commencement mes frères c'est justement
ndeko ya mwasi alekaki pona koloba. Ndeko ya mwasi alekaki pona koloba Gomez. Je vis des émissions où elekaki pour dire que conversation na ya Gomez na Sarah c'était privé et Sarah lokola dans la lokoso ya ba matière azui à rendre ango. Voilà na. Natangi komba moto te. Nazo pesa explication pour naza na ba vidéo. Kasi soke zaki privé atindi sou mususu alo ba Sarah tola. Laisse-moi finir. Insensé que tu es. Biso ndeko nanga tozo welela eloko ata moko te. To défendre batuté, to défendre nde ba makanisi wana ezali kati na batu. Et puis il faut que expliquer batu. Oyo ekoki ko construire. Pardon. Tango batu balobaka ke o sa l'émission pour na ba view, bo sa la illusion nini, bazoba ke bozande bolobaka ba phrase wana. Vous pensez à quoi? TV5 tango l'exact information na YouTube et ça rango pour na ba view. Fali tango Alexa musique na YouTube. Est-ce que ça répond à ba view? RTNCP na moni ndete ko mepe ko le. Est-ce que ça pour na ba view? C'est pour informer. Po bino bo changer. Fali ache musique na YouTube po totala. Bato bazana surtout biso na Congo to ana moyen ya construire mete. Po totala ba fan na eba sepela. Est-ce que ceux qui muta vendre so pesa information la sika osala ngo pona ba view? Yo ati ba view bate be na YouTube abonga tendeni. Ka yo pe kota YouTube o mata ba view lo wangati. Kota YouTube somba bandaku. Kota YouTube zokutana pena majabu. Kota YouTube zo penda ku ya kovana na Gombe na appartement. Kota YouTube somba ba mituka tangisa bana na bekola cher voyager bana oza na poto kendara vacances te. Ngapi na zo ba insensé t'as dit continue. C'est justement c'est pour vous dire bande konanga tozali na problème atana mutu mon côté. Et aujourd'hui c'est Gomez Yemoko qui appelle pour envoyer ça pour diffuser. Combien des audios ya batu nazara nango na bimisara te poka batu baloba ko bimisate. Je les avais dit même les jours avant Orly Gola Leka. Yaya na bangwa mwasi. Abenga. On a tout ici. Na lekisi yango te? Ezana makambu. Ya mabe makasi. Et puis à lobi bien enregistrer nga. Yemo nga lobi enregistrer nga. Na lekisi yango déjà. Eza ya somo OP peut-être Orly Gola alobaki nanu côté. Eza etikalo lekate, elle a dit quoi? Ezali ba vie privée, eza famille na bino. Vous devez vous arranger. Ngana ko banda te lo baba bimisa. Baba ndango bango moko. Là c'est Gomez qui dit il faut diffuser parce que trop c'est trop. Tokomi na suka yaya. C'est une façon hein, tozwaka par na biso. Lobby ekole kalelo. Merci. Tosaka musa malamu. To fingi moto. Te.